chana moi mosama na Brésil pour na kaka boîte aux mona oyo mutu monte à Paris patron monte à Paris a roti au salon ou bien si ba DJ ba obet na kata bar na kata boîte na bon il y a normal les gens mutu ni magaika so akufi boîte na yo fungola ngo mais oza trop basi ya bato mibali misusu baboyaka basi na bango baya na boîte oyo po soki baye yo okomisaka basi na bango nde basi bakomaka basi na yo. Non c'est faux nga nanga mobala mwasi moko kaka mwasi na nga vi Ginette Mabole maman na alegria Ginette Mabole je te salue tika makambo eloko ya bala mboka c'est important ndeti na Brésil boye ndenge ya bana mboka tozalaki na eloko te ezala bien soki osala eloko na yo boîte na yo bar ndeti Lounge Bar Salvador Maya boye ba témoin baza oyo ezaki babanda na pasi baza eza te ke oyenda bomengo mo boyaki mokolo place outa eyebani te lokola banani bafikal camera DJ Prince na bana DJ Prince c'est les États-Unis mbote belé DJ Prince va pesi mbote pas patron na yo donc ayebi mamna zoloba donc motema ni moko nde mutu eza vérité soki Prince alobi ke nga Salvador na futa DJT vie eza molai vie esuki te donc au São Paulo Brésil mboka na biso tobengisi tous les garçons tous les chéris ya bien boya bocourtir donc jeza pepele Lounge Bar Salvador a tribalisme ezalaka te omoni chana soki oza eli na vie na yo oponama déjà eloko nyonso tu yo osala ebimaka osimbakisi parce que moto azobaki nga asimbakisi yeba koki esimba mpe kisi totala soki aza ndenge Salvador Maya alobi mutu nyonso réponse bozwi mutu nyonso oyo alobaka ye asimbakisi bino mpe boke kosimba mpo ndako akanga bakanga na bango mutu te mais namonaki keno mpona longola nazwa bendele ya mboka etaki congolais mo mpe akomata mwa linzaka na ndenge ya mboka au Brésil esengaki ke nasala eloko oyo bozomona eloko oyo esalami na 2021 4 DJ banda barefunga mais 4 ou 5 4 DJ baleka awa bakendaka na témoignage ya Salvador Maya Salvador afutaka biso te Salvador anyokolaka biso Salvador amonisaka biso pasi Salvador ye moko kaka bonga biso te pourquoi batémoignage ya bongo tous les Congolais dans São Paulo tolingi bino mingi mpona mposa boza pena le 18 tokosi tobina ba DJ baza ebele bainvité na biso baza ebele ya bangolais ya bacamerounais et ya bacongolais donc biso tout toza uni tokobina tokoseka tokosepela place ezaka moko na Brésil São Paulo avenida Ipiranga 9 centre de la République donc ambiance à gogo toujours. Sali gayebi ke bokozwa vidéo au partout bo place bozali ngai wabino chana la fuite de chance la fuite du moment babi mwana oza makambo na mboka donc na ndenge ya célébration ya 3 ans na biso ya Lounge Bar Salvador ekokisi 3 ans nalobaki nakozala nga moko te natamboli na bengi invité na nga bo comprendre ye aza trop timide akoka caméra te mbali buso asala émission mais nasali te kana makasi talaka nga Chana la fille des chances. Bonjour Salvador Maya. Bonjour Chana la fille des chances. Santé. Oui, santé ça va 100%. Salvador Maya, tout le monde Lounge Bar ekokisi 3 ans. 3 ans eza 3 jours te, eza 3 mois te. Idée wana to likanisi wana ya kosala bar boîte. Ozoki yango wapi? Bon, Chana, yo yesu na mo mission na mboka o. Chana. Bon, on le bagarre comme obimenga brusquement. Na pe na choix te ya koloba donc fona le bagarre. Bon, les canisiers boîte na Brésil en tout cas, ça bien facile te Chana. C'est facile parce que à l'époque tant que tu es na mboka o pour ça la boîte, au banana les canisiers non ndé. Donc olalaka olamuka bolobi na osala boîte to ndé.
te na raisonner kaka non nga un jour prendre le badja banaka mokolo nazwaka la fona sa boîte na mboka o po ba dérangement eleki trop biso na communauté na biso bato mangala ba congolais quoi. Mais biso na à l'époque to badai koyoka batu o ba badai ko frapper na ba boîte ba bar ezalaki ba nigérien ba sénégalais ba togolais ba tout ensemble ba étranger misusu siko yo etaki muto mangala oya na mboka o s'imposa pe osala elo no mwa bolelo pe ezokokisa isusu 3 ans Longe Bar 3 ans félicitations hein. Ah merci Chan. Merci Chan. En tout cas Maman Lobi est très capital. Namboka oyo kano to lo bana ba nigérien ba camerounais oui. Bazalaka pena na biloko na bango awo. Et ça la pas succès mais na mona ki keno pona longola. Nazo bendela mboka. Taki congolais mo pe ya komata moi linzaka na ndenga mboka au Brésil. Et senga ki na sala eloko oyo bozomona eloko esalami na 2021 ezali mpe facilité ezali na bitumba makasi Loge Bar ozomona oyo ezali na bitumba makasi. Il paraît nde toyokaka babi lupango eza lupango na yo te lupango ya batu yo ozwa yango na makasi so okomisa yango bar na yo ndeni chana to na mboka mondele eza mboka loi eza facilité eza mpe na mboka mondele mboka loi donc mikanda makambo to eza nga na signé mondele a signé tokenda na Cartorio eza lokola na Angola tobenga conservateur oui. Donc a signé pas signé wana bon pona keno musika te na likaniso to tuna nga na question wana eza ke tono mona ndeke ba Camerounais bano beta tolo na mboka oyo ba Nigérien na mboka oyo bano beta tolo biso tous les Congolais tono ke na bar mo zaki boîte te so la benga boîte na kosi tono benga les villages et comment que les villages D ils ont résisté mais le village 1 biso tout ba congolais tout aleka la mboka oyo ba personnam masalanga andi malula ba masalanga Vashko Muyaya Scobar en États-Unis ba misa pena to kemila na mboka oyo ba jojo mupi baza ba koloba peta musuma lokamba kolobe ko za ebele bato ba kokai ko défendre Loge Bar na 3e année nango Monsieur Bakina ba Paris nexi Junior Mukendi ye azaki mutu moko boye donc anga témoigner makambo ya mona na kata Loge Bar Loge Bar ya ndeti nga na songa makasi komona so eloko ezaka réseau résister 3 ans parce que c'est pas facile ezaki le wa konkwanga na likaya bu mutakene ka bona simale non c'est pas Salvador Maya oyebi ke bar boîte singa makila Salvador Maya azala na singa loketo te bag mo boye te lo mo boye nzungu mo boye te mutu mo asimbela ete po po to mona ka ba plein baninga msusu pe bana banganda na mboka oyo etondaka te kaka yo plein singa loketo eza te lo mo boye te bon kaka ndenge outi oloba omoni shana soko oza eli na vie na yo oponama déjà eloko nyonso tu yo osala edimaka osimbakisi parce que moto azobaki nga asimba kisi ye bakoki esimba mpe kisi totala soki azala ndenge Salvador Maya alobi mutu nyonso réponse bozwi mutu nyonso oyo alobaka ye asimba kisi bino mpe boke kosimba mpo ndako akanga bakanga na bango mutu te makasi na yo so mpo kolekisa mama na yo so mpo kolekisa tata na yo nde koyeba tellement na wana bos eza jour ya célébration tozo célébrer 3 ans na biso eza 2 jours te nazomela champagne na cher naomela me bosamela ne champagne te bosamela mai aomela ne mai na ye namela dan après nazoloba makambo oloba ezali Salvador Maya biso toyokaka ke boîte na yo yo fongola yango mais oza trop basi ya bato mibali misusu baboyaka basi na bango baya na boîte oyo po soki baye yo okomisaka basi na bango nde basi bakomaka basi na yo non c'est faux nga nanga mobala mwasi moko kaka mwasi na nga vi Ginette Mabole maman na legria Ginette Mabole je te sali dona la dame wana ye mona no so akomi asantaka aza l'aise donc oyo so balobaka na c'est faux nga basi ya mabala principe avi na nga mwasi ya libala omona nga na nzela na ote
Ok. Même ata mwasi ya moto omona nga na nzela na ote. Donc ba principe mo yango mo lelo naza grand. Nde toyoka kaka na boîte na yo ba désordre ezalaka babundaka bato lisusu baboyaka koya ke soki baye yo trikaka batu donc toli toyeba est-ce que makambo yango eza solo to eza lokuta. Non bon chana asi ovana na Angola toyebi vi ya boîte ndenge ezalaka ti soki da moto nyonso déjà meli masanga aza likolo so tuti ye so répondre bien te soki mpo oza likolo bokosala ni bokosimbaka na nzoto mais ya kotrike bato non awa na boîte so batrikaka motu te bato bango moko nde bato basepozaka ke batrike motu batrike motu ndenge soki omeli masanga na yo oyo mpe ameli masanga nde bokutani libana bobundi ta mosunga azanga na motuka naza kolala na otrike yo nde. Nicole Chipengo oyoki réponse a batrikaka motu te so oza mposo oya na obwati yaka omela lese okolia omela makambo nyonso lese. Otaki komona Nicole Chipeng. Nicole Chipeng. Nicole Chipeng ayebiki oyo ndako na yo Chipangola. Nicole Chipeng mwata Adolphe Tony Lewa. Wana bofrère na biso. Chana na bana naza na esengo moko donc eza facile te. Botie teni ya fête bato balata rouge vert to ndenge te bon ya nango social okolata nango mpe jean parce que eza soirée anniversaire tobeta mo ba jean donc mais moi griffe ezanga te biso bakongo tolinga bagriffe donc biloko wana nyonso ebombamaki wana fo ebima mpo nga mona olata makasi mpe lisusu tanga Salvador Maya alata bakilelo naolata makasi likonzi ya famille alata bakilelo bolata bien les 18 hein? Les 18 au défendre São Paulo Brésil les 18 donc eza samedi prochain tozala a biso tout kobanda 19h ti lobi po bato babimati ba 10h 10h bien sûr boîte penza fo bima 10h vraiment bato baboyi na bango mpe okende donc po musique ebetamaka kitoko bayambaka bato mpe kitoko donc makambo nyonso eza pepele na pepele donc les 18 mpena donc fo tolata bilamba to ebombamaki wana mpe bima Salvador Maya. Ouais, Chana. Na Salvador Maya. Ouais. 4 DJ, hein? Badaba refoua, mais 4 ou 5 hein? Ouais, 4. 4 DJ. Baleka A. Ouais, 4. Bakenaka na témoignage à Salvador Maya, Salvador a futaka biso te, Salvador a nyokolaka biso, Salvador a monisaka biso pasi, Salvador ye moko kaka bonga biso te. Pourquoi? Ba témoignage à vous. Bon, c'est moins difficile. Tous les DJ balega awa baby ki ngala linga ba makasi. Baby ki na linga ba makasi parce que amour na pesa bango eza facilité. Na ndenge na yebi wa via boîte ndenge na Afrique. Même na Europe ba boîte pesa. Eza boss moko te na Europe. Azu DJ na Afrique même en Brésil. Mais eza facilité na 3 ans. Oni soki mutu asali déjà pananga amoni ka koki na ye. Oui, na epeko ça peut vivre na parce que baza pe na bana na bango baza pe na basi baza pe na ba parents tu vois les autres dépendent na chaque DJ ou ayaka ko travailler na loge bar DJ vous allez na DJ Prince na bana DJ Prince c'est là aux États-Unis na mbote belé DJ Prince va faire sur mbote pas patron na yo donc ayebi ma nazoloba donc mutema ni moko nde mutu eza vérité celui Prince alobi ke nga Salvador na futa DGT vie eza mulai vie suki te mbe ebiki na lingaki mingi aza DJ oyo amakambo nyonso eleka olimbisa chana mwa mosama na Brésil mpona kaka boîte ozomona oyo mutu moko te ya Paris patron moko te ya Paris akoti kosala ngo obengisi ba DJ bayobeta na kati ya boîte na bon eza normal eza na mutu andimaka ye ka so akufi so mutu nakufi baloba bien na ye ba DJ wana nyonso tu wana olobi tous les 4 wana baza pena bana na ngai ya motema kobanga na Prince Global Diamant lelo tozala DJ Care 12 bango tu baza bana Care 12 j'étais sali hein ouais soki DJ Care 12 aza ti de la vandi combien de temps so bafutaka ete mais DJ Care 12 moninga Joël Lutula ouais donc boîte eza mpona biso communauté na biso eza te keno mpo nga nakoma riche nga nazwi mbongo na boîte te eza liboso ntango bato bazobosana komininga nango nga mbo nazwi mbongo mpona boîte te nazwi mbongo na makambo nanga mosusu donc boîte eza mpona biso eza kino mutu to ayaka na kati ya boîte oyo azalaka benvine ndenge toloba na portugais achana olobisinga trop
bien nakoloba na TV au te mais na lobika te follow ba po to un événement oui événement peut-être le 18 ma déjà ba bomala taba ba bomala taba makambo ça va moko ezala cher les gars donc taba na tango déjà ezalaka déjà non DJ nanga mo azali nanga a voyager aza mobali ya keluka fi na DJ Prince tozali matango mwa tokende ti kuna tobomi taba to raisonner taba biloko wana et ba ozala bien que to baloloba mabe ya bato. OK. Donc ton événement la biso eza le 18 samedi oyo ezoya bino nyonso boya to bengisi bino a feti ngamo botanga ngamo dana bandi yango na champagne. Donc beti ngakutu na bengisi bandi yango na bengisi bato nyonso ya tour à vivre boya Nicole Chipeng Deborah Libele Saboka bana José Boniface Ubage awa Republica nde toza awa le 18 événement eza awa na kamwe mosha na côté nga brusquement tobana na masala to be kozanga te tobana mas odilo to be kozanga te yena comme colonel na kata mboko Brésil wa komona zati nazala masala nga je mupe toki poto mela yo mama côté nga mamona ba image ata yo moshana masala bongo te ya solo ah oui c'est mabe masala nga bandi je mupe ye to célébrer ba masala ne beleza na mesa zo mela. Oh, Jojo Moupe, tu connais Jojo Moupe? Oui, c'est moi, Jojo Moupe. Jojo Moupe. Comment on sait ça? Jojo Moupe. Oui, c'est Babi, histoire à boîte, c'est un webanda, yozalaka. Oui, malgré la musique, mais j'ai beaucoup contribué pour la camarade. C'est mon ami personnel. Ok. C'est mon ami d'affaires. Camarade à patron, hein, bah, 27, Jojo Moupe, patron. Image ezali. Camarade, il n'a penda, to yamboka, obala, miki, to botate. Si les lots tokomi na ba ajo tokomi na ba non si makisi po bosa boîte na bino le koma makambu boye déjà te da bokote mais to pesika makambu eloko ya bala mboka c'est important ndeti na Brésil boye na ndenge ya bala mboka tozaki na eloko te ezala bien soki osala eloko na yo boîte na yo bar ndeti Lounge Bar Salvador Maya boye ba témoin baza oyo ke babanda na pasi baza eza te ke oyenda bomengo mo boyaki mokolo place outa eyebani te lokola banani bafika caméra. Oui, batémoin bazali bala mai tokoli na bango na mboka oyo bazali ozomona ta mosusu toza ensemble awa tozofete eza pena fete ya monene ya 3 ans c'est pas facile eza 3 jours te une semaine te eza 3 ans. OK, donc 3 ans. Camarade à patron penza yé. Oui, camarade à patron. Ami personnel. Camarade à patron. Camarade à patron. So ba monyo toza na camarade à patron te. Yo zala na muka la patron. Danger. Ndeko la biso pe toza na awa yepe aza camarade à patron. Oui. Yepe azo pese la selo ba témoignage à Lounge Bar na biso Salvador Maya ndenge ebandaki. Bonsoir papa. Bonsoir. Salvador Maya, garçon black a ebi maamboyo, ne bandaki ne bandeliti suka, garçon black oza yanga ya motema. Babi maramutu, ok, awa, le 18, boya, to bengi bino, awa bitumbe zate, awa koswane zate, awa mugule zate. Salvador Maya, le 18 ozala? Ah oui, le 18, non, ozala, et on a dit que non, tout a sommé la manne bien. Les garçons, ça peut balata bien. Donc, au São Paulo, Brésil, Mboka, on a dit que c'est tous les garçons. Tous les chéris à bien, Boya, beaucoup tir, donc j'ai appelé Lounge Bar Salvador, à tribalisme à la raté. Ceux qui vont pas DJ Nabiso, Ker 12, à Ebobois. Donc, comme il a souka émission Nabiso, Salvador Maya, vous en avez beau tété au pêche en famille, bandé, kobadé. Bote Nanga et Belé, il y a des bossés qui n'ont pas, ma famille Maka, Jean Maka, il y a de bien réché qui n'a pas Mboka. Donc, Junior Mukendi, Junior, n'a pas sani, hein. Très important dans la Lounge Bar, à plus que Coltan. Oh, Gérard Bouya, mon vieux, je te salue. Gérard Bouya. Il n'est pas Bouya, mais il n'est pas Bouya. Il n'est pas Bouya. Il n'est pas Blaise Ngoy Coca-Cola. Bobo San Gérard Bouya. Blaise Ngoy Coca-Cola. Bala Saint-Paul, baby. Il n'est pas Bunda, guerre au Dossiga Zali, Lounge Bar Yangoyo, idée na yo. To créer à Monayo de là dans Paris.
Un grand merci Donc, à vous tous. Émission On a voilà, mission Mori Toko. Bozela kaka rendez-vous et kaka moko na Brésil sans parle le 18 nde makambu le 18 nde maramutu patron alati bakilelo patron asa soin patron kitoko. Donc balobi enveloppe à $1000 et puis si passi pour patron mo babilama ona so alati ezana $3000. Hey. Toza wana le 18 auto fêté 3 ans na biso oya koyate Arrêté. Pardon, okay. Pardon, Brésil sans Paulo. Brésil sans Paulo, na bonde libino na sengi no pardon, boya ebele. Talaka ngamo ko chana la fille de chance na ozala. Tala patron da la tikitoko. Brésil bazalidas. Ah, kilelo. Yajin, oya kilelo kisiko. Patron la tikilelo. Mobala bata Ginette Mabole, mobala mwasi moko. Mobala mwasi moko. Donc respect belé, loge bar Yabino, tous les Congolais dans São Paulo. Tous les Yabino mingi, on a posé à pendant les 18. Toko Sitobina, ba DJ basé belé, ba invité na biso basé belé. Il y a Bangolais, il y a Camerounais et il y a Congolais. Donc biso tout ça unis. Toko Bina, Toko Seka, Toko Sepela. Place Zara Moko. La Brésil São Paulo. Avenida Ipiranga 939. Centre de la République. Donc ambiance à gogo. Toujours